ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Nanyango na kokanisa na yo na likolo awanase pona katia motema nanga je connais qu'un seul amour nzambo ya ndima komikaba komipesa mobimba mokonzo ya bonga na nyonso oza nyonso motu ya nanga oza nyonso motu ya nanga balandi ya émission na biso to bondela to sambela elongo to pesi bino mbote na bisika bozali bayebanso balandaka wabino ndeko mowumbu na nzambe Révérend Lompinga Didier Sango Mokonzi na pesi bino mbote balandi Internet, il y a chaîne abisso ABC1. C'est Jésus-Christ qui est le number one. Il y a des moutazana full option. Kolo a pambola bino. Tu es li sous le lo o mabota mo bino pour na ko partager na bino et lo konkola chaka biso na motema na lobaka to bimaka pamba pamba tepo to boy ko ya koloba lokola bato bazolobaka kolobaka pamba pamba metozo bima ponkolo asimi motema to lobeloko moko. Parce que la prédication est Bible dit, les prédicateurs seront sévèrement jugés. Toye tozo continuer histoire na biso ya mokanda na Genèse chapitre nango 49. Totanga nanu mokanda na Genèse chapitre 49 tozulelo verset na biso 5. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives, sont des instruments de violence. Tolobaki, tozolobela 12 mois lokola 12 fils ya Jacob. Tolobela mwana moko ya Jacob caractéristique na ye lolenge ya lipamboli tata bengaka. Jacob akomi mukolo. Asa lokola tata na ye Isaac asalaki ifalaki apambola bana. Mais Isaac azalaki na bana mibale, Jacob anane 12 garçons, fille moko dina lokola mwasi bana ko compter yete nde bazalaki 12. Il appela ses fils nde tobaki alobi bengi bango bibana ya Jacob boya boyo ko Israël ko loba yo ko za pona bino lobi. Tolobelaki na Ribé mwana liboso na mois janvier Ribé akomaka mbanda ya tata na ye. Voilà ba souffrance kota. Tatozo ba makambo tozo bango na spiritualité parce que nous sommes que des hommes et des femmes spirituels. Deuxième mois eza mois ya Siméon. Siméon mwana ya mibale ya Jacob. Yena Léa. Israël na botambo lokola bazaki ne singa ko vanda te bakomaki na Shichem. Bakomi roi wana prince mwana ya roi asepelaki na Dina. Ake kolinga Dina a violé Dina. Siméon asilika makasi. Asilika makasi na kanda na ye ake kozwa ndeko na ye leki na ye Levi. Bayokani baye makambu tozo balelo yango. Tu expliquais déjà moi on a février mais tozo banda po ezu mois-temps. Bazui ba glaive na bango c'est-à-dire ba instrument. Ba glaive za ba mbeli moko eza tranchant oyo ba soldat romain ba banda ko sa la mingi. Eza oben o couteau à des tranchées za minu makasi. Bakamati ba epé na bango wana. Baye na Shichem. Ba circoncire bana mibali nyonso bakati bango ngenga. Or que circoncision ezalaki mobeko kaka ya peuple Israël. Ezaleka bana mibali o baza na Israël. Bana mibali o ya Juda. Bana mibali o nzambe abenga peuple na ye. Bango bakie ko circoncis ba pagano.
babomi batu. Batu ba mesa na circoncision te. Simeon qui est circoncis bango. Bien aimé, instrument ya Simeon et longolaka Simeon na bénédiction liboso a tata na ye. Instrument ya Simeon et yaka kobebisa bolingo na Simeon pa tata na ye. Simeon azalaka bénité à cause ya kanda na ye. À cause ya kozanga maîtrise. Nous parlions de la spiritualité. Ba vie ya batu ebele demande à koti bis nande komoko. Alobi le combien? Février ngwe koki na ngom fendi mwe linge koma bako lupang balingi ba jesu mbongo. Bisoko ba wumbula bango mwa ngom mukuse bwe. Donc mwa ya mukuse za caractérisé na kanda. Muta komi na kanda zomona ke mwa eza mukuse. Instrument ya Simeon ezaki mbeli. Mais lelo instrument ya batu eza minoko. Instrument ya batu eza makolo. Instrument ya batu eza maboko. Instrument ya batu eza mitema. Bien-aimés, les gens ne sont pas bénis non parce que bayak église, non. Les gens ne sont pas bénis non parce que basa été, mais les gens ne sont pas bénis parce que basa obéissant envers Dieu. Tu peux tout faire dans ta vie. Tu peux être un bon prédicateur, tu peux être un bon enseignant. Tu donnes ta dîme, tu donnes tes offrandes. Mais si tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu, Dieu a ça la kanaba principe naïe. Le principe de base ya Nzambe ya liboso c'est être obéissant à sa parole. Simeon n'était pas obéissant. Simeon yemoko aseradaki justice. À cause ya kanda na yo, tu perds beaucoup de choses. Merci Jésus. Tanazote ya inspiration zo elangai. Il y avait un homme dans la Bible. Moi si les aki Abigail. Ye mubalu na comme les aki Nabot. À cause ya kanda na ye. David aki na basoda na ye senge loko. Nabot azaki na kanda makasi aboko pesa. Afingi David. À cause ya kanda na ye. Ebebisi na vie. Bakufa. Tipa na kufa. Baboma ye. Mwansi na ye. Akomaka mwasi ya David. À cause ya bakanda na yo. Oko perdre de biloko ebele o Nzambe. Abongisela yo. À cause ya bakanda na yo. Oko perdre vie na yo. Vie na koza malamu ta cause ya kanda. Tala mois ya février même la rabatu kanda. Mois ya février même la rabatu makambo ebele ya mabe. Dans la spiritualité, tata moi bilanga pasteur tu as raison. La spiritualité moi en février za malamute. Alors bina kutu pli akekutu pli loin. Alors le diable a commencé à l'assembler. Akangi déjà batu bagout na février bandio bo mabango. Bien aimé na Congo awa mboka tozali. Na février oba maladi moko eye ya ndenga mukete. Mutuka grippe boy ba, fièvre 39, fièvre 40. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause il y a kanda yo, au comme à niveau il y a qu'on perdre même ta vie. Simeon avait perdu sa bénédiction à cause de kanda. Qu'est-ce que la colère nous amène? Il y a quoi jigmabe? La colère nous amène à la division. Quand même la rabisso division. Quand même la rabisso jalousie. Quand même la rabisso kindoki. Soki jalousie koti la kati ya mutu pesi mutu kindoki. La sorcellerie eza kindoki. Olingite mutu akende liboso. Olingite mutu prospérer. Omoni mutu ne loko na ye. Yo mutema noka duku duku olingi yo po koma lokola ye. Oki osa elie kabal. Nyoso wane ezali kanda. A cause ya kanda. Nde satana yina biso. Epesa ye kanda po nzamba benga ye mwana te. Men nzamba benga yo mwana. Kanda wane bota jalousie. À cause ya kanda ndeka ye aboma ndeko na ye Abel ebotela ye jalousie na katine parce que offrande muta greya kango nzambe bien aimé nzamba comme un niveau ko ebisa si tu relèves bien ta figure bien aimé nazo ebiso à cause ya kanda Noé amonisa kibana ye à cause ya kanda batu ebele bazanga biloko ebele. Voilà ce que nous apporte ce mois de février. Oina va tout combien?
Obinde ozana olapa pe anda yoko solisande kona ote. D'ailleurs na kanda na oboya pe nzambe. Oloboko sambela lisu te. Po nzambe a deceva yo. Osomoni nzambe ayeko deceva mutlase na moyo. A cause ba gisement na yo. Instrument nini etinda kayo o agir mabe. Instrument nini etinda ko agir mabe. Pona Simeon ezaki glaive ezaki mbeli na ye mopanga na ye. Yo instrument eza munoko. Mutetinda ko na mabe. Oyebi yo soko bandi oloba. Ya na mutu mo ya ko contredire yo te. Instrument na yo eza mutema na yo. Mutema no eza mabolingaka batu te. Misu na yo eza misu abondoki. Instrument no eza makolo na yo. Instrument no eza maboko na yo. Soko bio bando kane la batu. Bien mais je suis un simple prédicateur de la parole. Dieu m'a envoyé pour te dire ces choses. À cause ya kanda, à cause ya mabe ya Simeon, instrument na ye glaivier, ne ekata glaive ekata ki batu. Mais yo instrument na yo ezani. Oyebi yo bakolinga batu basaka na ote. Yo za jidoka to beta ba rai gauche. Quel est ton instrument? Oyo utilisaka pour détruire ma vie à bateau. Voilà ce qui est arrivé. Nakatina Simeon. C'est pas ça ce qui arrivera dans ta vie. Ah, bien-aimé, chaque chose a son temps. Il y a un temps au kokufa. C'est comme aventure nyoso sala. On va aventure yo sat. On ça va aventure na vie. On sérieuxté. Naza sérieuxté. Na on continue ça aventure. Ba bien nga pasteur mais aventurier. Mais un jour, tu vas rendre compte, liboso ankolo. Un jour, tu vas kufa. Instrument de travail nini yo salango. Oya ko baby église. Pour na Simeon, ezaki mbeli. Mais yo ezanine. Moi n'impoli. Léo na ena sambela nao. Na yo yebisao. À cause de mon okono kozanga bénédiction. À cause de kanda na yo okozanga libala. Ah bandeko basi. Bandeko basi. Bandeko basi. À cause de minoko na bino basi ebele bazangi mabala. Moi ça za muto za tendre za douce. Mais pas nos douceur ezate. Yo so bandio finga bato. So bandio lo bande ko mobali. Yo za gang. Yo za gang. Nazo biso Paul azoloba. Ne vous laissez jamais agir par la colère. Ne vous vengez pas vous-même. Car la Bible nous dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tika bato bazo salomabe ba continuer ko salomabe. Il y a un Dieu. Nazo yebisa ondenge tola la katola mukaka. Moi, ma Bible me dit, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Or, l'homme sommeille. L'homme, ayakako somnolé. L'homme, il y dort. Mais celui qui te garde, il ne sommeille ni ne dort. Bato bazo salomabe. À cause de mitema na bango mabe, Bible lobby, il est le feu dévorant. Tika nzambe a vengé na place na yo. Soki batu basali yo mabe. Au lieu yo o se venger yo moko. Non. Qu'on se faire justice yo moko te. Tika nzambe a faire yo justice. Bien aimé. Laissez les gens te critiquer. Laissez les gens dire n'importe quoi sur toi. Que les gens disent faussement de toi. Mais il y a un avocat auprès du Père qui va intercéder pour toi. Je te conjure mon frère, ma soeur. Quand des partage na yote pour moi. Pasalinga sin. Est-ce que tu peux prier ensemble avec moi? Ngina sambe longo nao. Ngai moko na ko kite. Komema ekulusu. Senangu ya na Yesu. Ndena kokie liloba na yo bomon efanda kati nanga etambwisa ngai kino kuna Yerusaleme Yesu
olongisi ngai mokili olongisi ngai Satana olongisi ngai ekobo yo instrument na yo ekoma sexe na yo okoma kosala ndenge olingi odétruit bavie ya batu nazolinga ndeko moko azokanga makambo oyo abondela nzambe na kombo na Yesu Masiya tobondeli nzambe alola kolo na pamboli yo nzambe mpona mokolo lelo opesinga esu mayele mpe makasi ya kosoa na bandeko na ngai na ntina na Simeon mwa ya février nzambe na ngai yango nabemi pano koloba merci yondo za nzamba solo yondo za mokonzi ya solo nanya koki na yo nanya za lokola yo na maloba oyo nzambe na ngai a cause ya kanda ya Simeon nzambe azwaki bénédiction epai ya papa te nga na boyi a cause ya kanda nazanga bénédiction epai na yo a cause ya bagisement ya ngai ya mabe nazanga bénédiction epai na yo na boyi nzambe na ngai a cause ya instrument oyo nzambe na ngai munokola ngai nyonso tia maboko na ngai otiala nzoto na ngai ekoma instrument ya Satana na boyi na se venger nga moko pamba te yo nde nzambe na ngai tata na ye epai na yo korekomande mpe libota oyo ebele bazolanda ngai oyo bazoyoka ngai na nzela na ABC1 nzambe na ngai babongola mitema ya solo bazwa esika nzambe na ngai ya koyeba kolongola kanda ya koyeba kolongola kanda ya koyeba parce que la colère enfantera toujours la jalousie ebota kindoki pe vi ya bato ebele ezobeba situ biso bato moindo nzambe na ngai mitema ekoma ya mabe toyinana mingi nzambe na ngai yango na ye epai na yo korekomande peuple oyo kotika peuple oyo epai na yo kolobake nzambe na ngai libota oyo nzambe totalela yo totela opoza nzambe to se venger biso moko te to se venger biso moko te so toyebi ke yo nzambe ozali a cause ya kanda nzambe na ngai tana bato na akufaki akufa nzambe likolo akanda tala Kayen aboma ndeko na ye likolo akanda Noa amodisa bana na ye likolo akanda yango nzambe na ngai kanda emema biso na mabe kanda Moïse likolo akanda olia loba na rocher abeti rocher yango nazoloba nzambe na ngai longola biso kanda po yo oza nzambe na bomoi na kombo na Yesu Masiya ndeko na ngai tozokende osambela beta maboko bandoloba nzambe alongola okanda nzambe akabo na bagisement mabe yo agisaka toujours mabe envers baninga tozokende obeta maboko eza miliu mabe bagisement wana bando bondela nzambe place oza sincere na mutema na yo na exaltation o to bondeli nzambe alola na ye epai no beta maboko bando bondela place bando boya makambo akanda bando boya mitema mabe bando boya bagisement mabe tu agis toujours mal toi tu agis toujours mal yango nazobela nzambe na ye epai no bagisement na ngai ezalaka mabe bagisement na ngai ezalaka lokola mosali na nzambe te bagisement na ngai ezalaka lokola mwana na nzambe te bagisement na ngai ezalaka mabe yango nzambe na ngai nayenga na libota na yo kolobake nzambe longola biso makambo longola biso nzambe na ngai bagisement ya mabe bakanda ya mabe bajalousie ya mabe na ye epai na yo yawe komema liboto epai na yo kotika bango epai no yo nde nzambe ya solo yo nde papa ya solo yo nde mokonzi ya solo tika kombo na yo epambolama yo nde yaya ya solo yo nde nkolo ya solo yo nde mokonzi ya solo na ye kotika biso epai na yo na ye korekomande biso epai na yo ta lolenge sata ndeko na nga sambela ndeko na nga bondela ndeko na nga mikabe pa nzambe bando telemela biloko nyonso ezo obebisa foi na yo ezo obebisa yo ezo tindoka o agir mabe ezo tindoka kosilika makambo etinda kosilika oyo ya kosilikisa yo ata mama no alobi no mabe ata mama leki no alobi no mabe ata mama kulutu ata yaya ata tata mwasi yo kangela batukanda agissement no eza mabe oza mwana nzambe oza binemi oza mwana nzambe oza makambo mabe agissement na yo eza mabe bondela nzambe bando bebisa bando kwesa misala Satana oya toujours yo agir mabe bando kwesa ngo seye na bandi obuka na bandi bebisa Bible bien so soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable
bifira loin de vous. Na bouki, na bébissi, na détruit, na cassé. Yahweh, au nom puissant de Jésus-Christ, yonde nzambe sunga, pose encore na nyonso, na kombo na Yesu Masia, ndeto bonde libwe. Seigneur Dieu, merci. Merci pour Zanzambe. Na pambo libota no place bazali. Dekolanga na zolo banao. Loba langa 3 fois naza molongi. Come on. Naza molongi, naza molongi, naza molongi. Nzambe apambola yo place ozali. Nzambe apambola yo. Nazo senga yo kaka. Yo mtozo benga na lobi. Kota kaka. Na ABC1. Cliquez ka na mupanzi. Okozwa ba emission nyonso ya losambo oyo. Nzambe azanga te ko pambola. Babos nangai, papa nanga Oze, na mama Chantal, pakolo chaîne ya ABC1. Soki nzambe ayena nute, tokokuta na bino, mikoleko ya, na kombo na Yesu Masia. Bayo. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité.